We come now to the 9th visit. Tokomi sikoyo na 9e visite na biso esika toko analyser 9e principe ya kolonga oyo ezali initiative personnelle. To kobanda eloko yomoko to kozwa ba décision yomoko sans kozela mutu atinda yo. Initiative personnelle ezali générateur ya courant oyo epelisaka faculté ya imagination ebongwa na action na kati ya processus ya komema ba objectif bien précis ya moto ekoma équivalent na yango physique to ya mbongo. If you aim for success above mediocrity, you will need to learn. Soki ozali ko viser kolonga likolo ya médiocrité to kozanga, okozala na besoin ya koyekola ko agir sur initiative personnelle na yo moko parce que succès na yo ezali eloko moko oyo esengeli okokisa yango pona yo moko sans que moto moko ayebisa yo nini esengeli osala to ndenge nini ya kosala yango. D'ailleurs, Cyrus H.K. Curtis, mokolo Saturday Evening Post ya kala, pe moko ya ba collaborateur na ngai na organisation ya science ya philosophie ya kolonga, azalaki responsable pona devise ya initiative personnelle. Pona importance na yango ya monene boye nde na lingi bozala na yango. Said he, there are two kinds of men who never amount to much. Alobaki, Those who cannot ezali do na deux sortes ya bato oyo ba komaka jamais na kosala eloko ya monene emonana. Ba oyo bakokaka kosala eloko te ndenge bayebiseli bango, na ba oyo bakokaka kosala eloko mosusu te. Ya solo implication ya Monsieur Curtis ezali très clair. Azali koloba na se na yango ke batu oyo bakokaka kosala eloko ya valeur na vie bazali ba oyo bakendaka liboso na propre initiative personnelle na bango moko sans que bayebisa bango nini bakoki kosala to pona nini esengeli basala yango. Batu oyo ba se distinga oyo na esprit ya batu ebele bazali ba succès ya minene na époque ya George Washington tilelo, bazali oyo basokipaka na ba propre misala na ba faire to profession na bango pe bakendaka liboso na ba propre initiative na bango pona kokokisa ba objectif na bango. And those who are getting ahead most rapidly today, no matter in what position they began, are Pe those who ba promote oyo themselves. bazali ko avancer lelo rapidement, peu importe position ya ebandeli na bango, bazali oyo bami matisaka bango moko na niveau supérieur na place ya likolo na vie na kosalaka na propre initiative personnelle na bango. Habitude ya initiative personnelle e inspiraka kaka moto te akende na propre responsabilité na ye, kasi influensaka ye amema makambo na nzela pe titango akosilisa eloko oyo abandaki na lolenge ya malamu pona batu nyonso oyo ezali ko concerné parce que ayebi ke ba gagnant ba abandonaka jamais pe ba oyo ba abandonaka ba gagnaka jamais. And right here is an appropriate place to say something I perhaps should have said before, namely, sika sikoyo ekomi esika approprié pona loba eloko moko oyo peut-être esengelaki na loba avant.
yeba ke kolonga ya monene to ya makasi ezalaka constitué na grand nombre ya ba circonstances ebele oyo moko na yango ezali ya mike penza pe esamblaka kozala tellement insignifiant que batu mingi balekaka yango pembeni ndeti eloko moko ezo mérité bakipe yango te to eloko ya tina te. Some may think, for example, that the habit of personal initiative is unimportant. Bato mosusu bakoki kokanisa par exemple que habitude ya initiative personnelle ezali na importance te. Kasi esengeli totala kaka ba archive to ba information oyo batu ba bombaka pona ko informer ba oyo bakoya sima ya ba quelques succès ya batu na biso ya minene koleka pona ko mona que initiative personnelle ezalaki facteur moko important oyo sans yango balingaki bakoka ko atteindre succès na bango ti. Par exemple, motomoko te ayebisaki Woolworth abanda magasin na ye ya 5 to 10 cents ide ezalaki ya yemoko. Agisaki na propre initiative na yemoko na kotiaka ba ide na ye en action pe kotika kotala ti ememelaki ye fortune ya koleka 100 millions de dollars. My distinguished business associate, W. Clement Stone, started his distingué associé na ngai W. Clement Stone abandaki ba affaire na ye na ya ba assurance na propre initiative personnelle na ye moko na capital opérationnel ya 100 dollars kaka. Kasi alandelaki yango kaka na même propre initiative personnelle na ye pe asalaki que ebandeli na ye ya mokelekete ememela ye ba revenu annuel global ya ba millions de dollars ebele et ezalaki la même habitude ya koagir na propre initiative personnelle na ye na kosalaka biloko azalaki kolinga kosala oyo inspiraki ye asangisa makasi na ngai na komemaka science ya mayele ya kolonga epa ba millions de personnes à travers le monde. An undertaking which it is believed may help more people to find their places in the world than has any other influence during the past 100 years. Et ko-entreprendre oyo endimama que ekoki koede batu ebele ba découvrir place na bango na kati ya mokili koleka n'importe quelle influence durant les 100 dernières années. Habitude ya initiative personnelle ezalaki très principal oyo edaki Henry J. Kaiser atonga empire to entreprise na ye ya monene pe amimatisa ye moko na position ya likolo na monde industriel. Ezalaki trait ya habitude oyo ya initiative personnelle nde inspiraki Monsieur Kaiser a accumulé ba archive ya ebele ya lolenge wana na makambo ya kotonga babato pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré le fait atikalaka jamais kotonga bato liboso. One day when I was lecturing to one of my classes, I mentioned Henry J. Kaiser's wonderful record in building ships more cheaply and quickly than experienced. Mokolo moko tangu nazalaka kutangisa na moko ya ba classe na ngai nalobelaki archive moko formidable ya Henry J. Kaiser na kotongaka babato très moins cher et très rapidement koleka oyo batongi ya babato expérimenté bakokaki kosala. Tangu moko ya ba étudiant na ngai
azwaki maloba pe alobaki Monsieur Kaiser azalaki moninga ya Josh Jones ya Banque de Réserve Fédérale. Yango wana ezalaki kobebisa ba chance na ye ya succès te. Ezali bongo eh bien tango moko esamblaki ndeti question yango etiaki ngai na situation moko pembeni kasi na récupéraki sans froid na ngai na tango moke pe na zongaki na korépondre ye boyi te koyebaka Monsieur Jones ebebisaki ba chance na ye te kasi kanisa ba milliers ya ba industrialiste ebele na bango bakokaki pe koyeba Monsieur Jones kasi basalelaki initiative personnelle na bango te na kozwaka aide financière na ye. Personal initiative is one quality which inspires one to form friendships and to make contacts with people who can be of aid to them in times of need. Initiative personnelle ezali qualité moko oyo inspiraka moto a formé baki camaraderie pe kosala ba contact na bato mosusu oyo bakoki kozala lisungi po na ye na moma ya besoin. Ezalaki initiative personnelle na ngai nde influençaki André Carnegie apesa ngai opportunité ya kobanda science ya philosophie to mayele ya kolonga. Sikoyo na souhaité na pesa bino schéma ya ba ambition ya plus importante to biloko oyo esengeli bosala oyo ezali plus importante pona moto oyo azali na initiative personnelle suffisante pona kopesa ki leadership na mosala na ye apona. First of all, the person who follows the habit of personal initiative has a definite major purpose in life and a plan for its attainment. Avant tout, moto oyo alandaka habitude ya initiative personnelle azalaka na objectif to but moko majeur précis na vie pe na plan moko pona ba loisir. 2. Azalaka na alliance ya mastermind na batu oyo baedaka kokokisama ya essentiel ya but na ye majeur. 3. Azalaka na persévérance moko nécessaire pe volonté ya kolonga pona e accompagner ye tango kokende liboso ekomaka pasi tango akutanaka na ba obstacle to bakal. 4. Azwaka ba décision na lombango tango azalaka na ba fait moko nécessaire pona ko baser ba décision na ye pe achangeaka yango muke muke soki esengeli bongo. 5. He follows the habit of doing more than he is paid for, and he does so in a pleasing, positive mental attitude. 5. Alandaka habitude ya kosala plus koleka oyo bafutelaka ye. Pe asalaka yango na attitude mentale moko positive agréable.